mutu baza na kuiti ndoki azaka na posa na yete parce que aza kokufa soki mutu atama na mobeko te aza kokufa azomona grandeur te akozwa machete papi moninga na ye ça ne lui dit rien parce que aza kokufa mon cher frère mais mutu oyo aza bomoi même afingi moninga na ye conscience ezongi nasali mabe parce que aza bomoi soki totangaka mibeko po ete tozala bomoi mobeko yango ekomisaka mutu mokonzi yango mutu epesaka mutu bwanya mutu mpe confiance na mobeko kaka yango ememi biso tokende rapidement na oyo etali 3e partie bana Israël basalaki misala nyonso tata nzambe aza kopesa bango po ete bazwa mapamboli kado misato bapesaki na tata nzambe yango nde biso bete kosala misala ya kotonga Yerusalem po tozwa mapamboli me likambo tomoni na mokanda Matthieu kolo Yesu azosala po soki nakeka na baexégese na kokoka te tango eza moke kolo Yesu aza kosala akeki okomi amoni femme cananéite na région ya Sidon mwasi wana mutu mwindu me mwana na ye aza malade mutu ezosala bien te ye pe amoni kolo Yesu alobi Yesu mwana Davide sunga ngai tala mwana nanga aza malade kolo Yesu apesi réponse te me azosalisa bayuda bapotre balobi mwasi azotiela biso makelele dayeri baza na mopaya bake na nkolo Yesu mwasi wana toli tobengana ye parce que aza mopaya mpe azotia makelele kolo Yesu alobi dayeri nga mpe natindama kaka na libota ya Israele ebunga donc sikoyo bapotre bazwi force ya kobengana mama wana me mama wana aye lisusu kofukama kolo Yesu yokelanga mawa mwana nanga aza maladi salisa ye yoka réponse nkolo Yesu bapesaka bilei ya bana na bambwa te bapesaka bilei ya bana na bambwa te nazoloba yango te nga moko me natangi yango na mokanda tatanza nani mwana nani mbwa tosala examen de conscience me mama wana alobi ya solo bilei ya bana bapesa na bambwa te kasi bambwa na se ya mesa baliaka na oyo ekweyaka na mesa bambwa na biso ya Afrique ezalaka na provision te bazalaka kaka se ya mesa kolo Yesu esitouche ye ndi asalisi mama wana fwa na yo ebikisi yo ndi asalisi mwana wana batata bamama réflexion eza nini moto mwindu biloko nyonso mundele aza nango ya bango badeshe nde ya yo moto mwindu ezala misala oyo bango balingaka te nde bapesaka na yo moto mwindu osala mpe bazopesa yo bafélicitation ti lelo oyo toliaka na se ya mesa ya mundele azwi voiture na ye aza koso na ntina na yango te biso tozorule na yango occasion de robe biloko nyonso ya kolata ti meme sous-vêtement bazotinda yango sous-vêtement mundele alati atindi yango afriperi biso mpe tozowela yango wana papa Simon Kimbangu ayaki mutu mwindu lamuka kolo Yesu alobi Simon Kimbangu telema lamusa mutu mwindu aliaka na se ya mesa mundele ye pasa mutu azwaki etumu parce que asalaki lisumu lelo yo pesa ye teya ye po alongwa na bowumbu est-ce que linga koliaka na mesa mundele ya se ya mesa mundele me lelo balobi na yo mutu mwinda kokoma mundele ovanda pe na mesa mundele pe azala na se ya mesa na yo l'homme noir n'était pas suivi mais aujourd'hui il est suivi par le blanc pona tata Simon Kimbangu pona mukolo ya lelo yango nde yo mutu mwindo longwe na bowumbu ozwi pe mutu akokoloba na yo molobeli na yo
Et ce que tu as na se amesa mundele ezali buzoba na yo. Et loko zo sala biso passe nzamba apesi biso akomi nzambe na biso apesi biso mokili ya kitoko. Tosala misala à travers misala bazuifi ki savant ebandaki na misala bazosala misala nyonso nde nzambe azolakisa bango ndenge bakosalela yango. Biso pe tata molimo mosantu ayepa na biso tolanda ye. Tozala na botioli te ndenge totangi na Jean. Philippe ayebisi camarade na ye Nathanael, mutu oyo tozaki koyoka si tomoni ye oyo bakoma na baprofete na mibeko nkolo Yesu se aye mosungi na biso. Mais yoka réponse ya Nathanael na Nazareth eloko nini na kitoko ekoko bima kuna. Tala botioli ebandi lelo te ya mutu mwindu. Mutu mwindu soko lobike likambo tata Simon Kimbangu na nkamba kuna eloko neko bima. Botioli wana yango ezongisi biso sima. Yango wana examen de conscience tosali le 6 avril papa Simon Kimabani mosala na ye. Bientôt tozokende na centenaire depuis le message na ye bima. Kimbangu c'est notre cadeau. Oyo nkolo Yesu apesi biyo mutu mwindu. Le 6 avril, une nouvelle cloche a sonné. Il y a tout un changement de la vie de l'homme noir. Et cette cloche a été sonnée par une femme. Maman Mouine. Il y a un moment qui a parité banda depuis 1921. Maman a na place na ye. Papa Simon Kimbangu a bakangi mais a tiki mosala na maman Mouine na mwasi. A sali 38 ans na mosala wana alongi na yango. Yango wana biso. Il y a l'égalité dans le ministère de l'homme et de la femme. Mutu mwindu tolamuka. Biso pe bayebisi biso ke mama Kimpa vita lobaki Kimbangu akoya. Kimbangu si aye puita abongisa biso. C'est notre chance, c'est notre cadeau. Si nous ratons ça, l'homme noir n'a plus une personne qui peut parler pour lui. Et loko zo sala biso pasi sikoyo toza na mabele ya kitoko mais toza na mayele te. Yango nde tokosenga na jeteki apesa biso nzembo wana tosenga na tata Nzambe apesa mayele na mutu mwindu. Soki mutu mwindu azwi mayele ata mutu mwindu aza na Europe, qu'est-ce qu'il invente? Même à les États-Unis, qu'est-ce qu'il invente? Même à sa docteur, qu'est-ce qu'il a fait? Comme un professeur qui disait, nous avons été à l'université, nous avons appris pour ne rien faire. Vous aussi, étudiants, vous venez pour apprendre, pour ne rien faire. Qu'est-ce que l'homme noir a déjà fait? Nous avons des grands professeurs, des docteurs, mais l'homme n'est pas ici. Yango je te dis, si l'isabso, tiango mukuse po efazai fin amate. To senga na tata Nzambe apesa biso mayele. Biso pito sala lokola pamindele. Yango nde pasi tata Simon Kimba. Moto mwenda koma mundele. Na bilamba te, mais na conception, na mayele na biso na itambo na comportement. Valeur ya mutu nde yango wana. Ba angelo ba pesi na biso batu boyindo. To senga na tata Nzambe apesa biso mayele to transformer Afrique. Tango papa Simon Kimbangu abandi mosala, alinge bana mosala, akendaki na chef coutumier Mvuti. Asalaki mosala na désordre te, akendaki na chef coutumier na l'État. Kina lingi na bana mosala, onkolo Yesu apesi ngai. Kasi bambuta batunaki ye, bénéfice nini tokozwa? Eloko nini ya kitoko komemela biso na mosala yo kosala? Alobi na ye libino lingomba ya biso batu bayilo. Parce qu'un peuple sans religion ne sera jamais civilisé. Et un arbre ne se nourrit que de ses propres racines. Un peuple sans religion propre ne sera jamais développé. Aucun peuple ne peut se développer avec les cultures des autres que par sa propre culture. Et l'État. Tokozana bakonza biso moko ya batu baindo bakotambusa mokili oyo. Yango boyoka kana principe akimbangise totosaka l'État. Pas un individu mais o bengami
pouvoir à l'état bapesiye papa Simon Kimbangu akendaki na gouverneur te mais akendaki na chef coutumier parce que azali mokonzi. Nous respectons le gouvernement établi. Toto saka l'état nyonso ezali bakimbangi se bazaka fanatique ya mutu te mais ezali principe que tosa l'état mutu nyonso batie liboso na biso tokotosa ye parce que papa Simon Kimbangu asali 30 ans de prison pour mutu mwindu aza na bokonzi o nyonso azwi bokonzi ya mutu mwindu totosaka ye ezali makambo ya 1921 yango wana tango tozwi tosanga na biso bato bayindo oza na lingomba nini meyebake molobili na yo papa Simon Kimbangu oyo abandi mosala le 6 avril asalisi mamanki ya ntondo yango tozwaki chapitre wana mamanki ya ntondo mpe aza kosouffrir mutu donc lwa mo problème ya mutu mwindo ezali cerveau na ye cerveau ya mutu mwindo il faut basala yango malamu. C'est comme ça que mission à papa Simon Kimbangu est en 4 phases. La transformation de l'homme. C'est-à-dire qu'on la mutu ya mutu mwindo. Ramener l'homme vers son créateur. Mutu mwindo aye banzambe na ye. Biso kanisa ke mundela zanzambe na biso. Ramener l'homme vers son créateur. Et ça dit mission munene. Libérer et réhabiliter l'homme. C'est 3e phase de la mission papa Simon Kimbangu. Libérer l'homme et le réhabiliter. Kozong c'est la place na ya liboso. 4e phase de la mission papa Simon Kimbangu, construire un monde nouveau. Nde yango toyeli awa kotonga Yerusalem. Ezali mission ya suka. Nde yango motoma tozokoma na centenaire na ye na 4e phase na ye selon programme na ye construire un monde nouveau. Totonga mboka na biso Afrique ezala moderne. Na komba tata mo Molimo Santo. Amen.